Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, ton Dani, joyeux anniversaire. Et puis plus tard, nous avons fait un pot, attendika Pierre wana ke lokoloba un pot. Mbis. Voilà. Na ngalo bana boy. Kozunga na ko s'attacher. Non. Tout ça na ba ndeko. O bazaka ba musicien, voilà. Ba ndumba, bazaka na ba vignos. Voilà. Mais nzamba sali ki abimisio. Voilà. Mais ce que commis affermi au lundi sami. Voilà. Nzamba rozong ce temps sur ba ndeko wana pour lundi sabango. Va faire comprendre ma kamnini yo kutani na ro. Pour ba ça pe malamu. Donc c'est ça. Pour soutenir nos bango. Na ko soutenir bango na sens ni. Voilà. Même au fond de toi rotika o. Na mona te fond de ndumba. Tapusu. Voilà. Au fond de Kotaka. Voilà. Le problème c'est quoi? C'est par rapport, ne mélangez jamais Dieu. Voilà. Celui qui mélange Dieu, toi qui es dans le vrai Dieu, voilà. Prêche-lui. Voilà. Abongwama, voilà. Ayeba nzambe ya solo, azongela yo. Voilà. JB Wera. Voilà. Otomona mawana. OK. Tant que vous avez une compétition pour les kabato babondela. OK. Et mingi babongola makolo, babongola mitemate. Babongola makolo. Mais mitemate. Na bonzoto. Non. Donc tu es le prophète, il y a besoin d'une idée en athée. Il y a la stade de Bananza, mais il y a peu plein de craquer. Ça tu n'as Gaza je souhaitais. Naza élité. Élité. OK. Naza mutute. Tala. Chacun a ses différences. On t'a bengi. OK. Moninga. Nala kota ka domaine na majama vita ebeta la imana. Na ba mazembe. Na pesa ba score na ba nini ekokisa mara. Denis sa mekango, kutina mekango so esi. Te afundi prophète te afundi Denis Les afundi Denis Les afundi prophète pona ko kanga Denis Les yo soutenir no bakanga na tuni makambo bango balukaki o babundanaki o basalanaki na lo banoli sese moko na feti baboya kae abimaka mpoli abimaka mutu mabe mais na hôpital batandela kae tapis rouge bazo sela ye ba tuna ye ayaki azalaki na forme nini na nini nyoka atambola ka kotengama makendaka tout droit mbologo atazambe ziki asa makolo ya autricité pour qui manang qui makana makolo na ye. OK. MJTV Sambara Goli Mazabata Bila Kolikobo Sambara Goli Mazabata vraiment bon s'abonner Sambara Goli Mazabata Bila Kolikobo Sambara Goli Mazabata MJTV Sambara Goli Mazabata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non quoi vrai tanta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision et surtout dans votre émission Analyse populaire qui est aujourd'hui présentée par moi, Dani Timanga. Votre ami, votre enfant, Dani Timanga Kendakanango, aujourd'hui, Analyse populaire et Alelo parce que dans cette émission, je ne serai pas le seul dans ces beaux plateaux d'analyse populaire. Na pasteur moko mosali ya Nzambe na yende to beta masolo na analyse populaire oyo boyebi ka actualité za dominé affaire avis de recherche ya prophète
Denilé si tu beta yango et pourquoi pas tout beta pe masolo ya wenge musique à 4x4 hein nene bazala allez-y comprendre Danity Mangaza na Katia Bandal bisiko akosa l'émission je dirais merci comme ça à Hervé Boscarpin hein? Voilà derrière ces beaux caméras donc mon frère ami donc on apprécie merci vraiment l'assistance naïe pourquoi pas de saluer aussi notre caméraman Olivier Luango et je vois Sylvie Baté, pourquoi pas la première de tout, la première dame, la patronne de cette chaîne, Maman Mami Wanza. Donc Maman Moko Malamu, Oasiraka toujours, Moussale Zalaka toujours l'écolo et pourquoi pas de voir aussi Sylvie Baté, je vois Papa Micha et Ronnie Bessial, Hervé Bravo Wanza. Ceux qui nous ont même pensé à Hervé Boscarpin, tout balancer dans pib na biso il y a abonnement et puis on y a un biso tableau plateau pour que na côté invité nanga à suivre. MJTV vitesse wapi abonnez-vous. Voilà, merci Hervé Boscarpin. Le retour est déjà sur ce beau plateau d'analyse populaire avec Danity Manga. Mon invité est là à qui je m'en vais directement saluer et puis dire bonjour. Bonjour, MRV. Merci beaucoup, pasteur, et surtout tant qu'en Nata Oyo. Non, santé. Ouais, merci. Moi, je suis le prophète Joseph Pito. Voilà. Vivant. Ok. Na wenge babengi Pito casse circuit fermé. Voilà, prophète Bonina nous santé, et puis Boni santé, il y a corps de Christ. Ouais, Bible lui prospérer à tous égards comme l'état de votre âme est prospère. Je suis en bonne santé et Dieu me prête vie. Amen. Voilà, le prophète a une église Oye, mon quoi ko diriger, toi ils église Oyo, peut-être ils appellent un visionnaire mon colibos. Non, ils ont un kamba. Fire ministry, ils ont un Maringa 51. OK. Maringa 51 c'est de gaz Kasavu ou Gambela Shaba. Au Gambela Shaba. Donc place où église et ils ont amené. Voilà le prophète, merci beaucoup vraiment pour ces temps où il a accordé Bisso, Bisso MJ Télévision. Je crois que tout a béni, qu'on a ici sur mon salle Yanzambe, na plateau malgré tout le but au bêta masolo, il y a ba wingé, il y a banane. Les lots, tout comme on a bino basal Yanzambe, beaucoup de s'attacher na ba musicien ya mokili. C'est dit à quoi? Bon, et là vous allez te s'attacher te. Neti ngana opesa exemple ngana uta na ma musique mukuru j'étais fille musicien. Voilà. Il y a Pergola, musicien Royaume Congo, musicien Fra Musica, musicien il y a Traction Jamaïque. OK. Et puis Nzamba Sali qui a Benginga. OK. Et ça le coup la pierre. OK. Nzamba Bengue c'est un pécheur. Et puis Nzamba Benguier, je te ferai un pécheur d'homme. Et puis plus tard Nzamba Ngo fout un pot. Atindika Pierre wana ke de goloba un pot. OK. Mbis. Voilà. Na ngalo bana boy. Ko zunga na ko s'attacher. Non. Tout ça na ndeko. O bazaka ba musicien. Voilà. Ba ndumba, bazaka na ba vignos. Voilà. Mais Nzamba sali ki abimisio. Voilà. Mais ce que commis affermi au lundi sami. Voilà. Nzamba rozong sur tamson bandeko wana pour lundi sabango. OK. Va faire comprendre ma kamnini yo kutani na ro. Pour pas appeler malamu. Donc c'est ça un peu. C'est ça, pasteur, prophète José Pito. Voilà, prophète José Pito. Je crois que comment juger Bino dans le mal. S'il faut dire, nandenge pe bozaka ba musicien ngo ya mokeli. Tango yoka ka muso makambo bongo et ça la ndeti prophète même. Nga sala nga eloko te parce que na yebisa yo boy. Tout le monde a droit de juger. Voilà. Il y a des ceux qui vont juger mal et des ceux qui vont juger bien. Voilà. JB Andokite, Maïpol Andokite, Ouera Andokite, Adolphe Andokite, Blaise Boula Andokite. Voilà. Le problème c'est quoi? Makambango ba salaka. OK. Par rapport à ba chrétien, Voilà. Mais moi je te dirais. Voilà. Yesu atika okota ndako mobola te. OK. À côté ndako bato ba na bozu. Voilà. Nzamba tikeli bango temps. Alobi alingaka masumu maningaka muta masumu te. Voilà. Na côté mais la JBT. Voilà. Na côté mais la Ouerate. Oh. C'est son temps. Oh. Ouais. Basta. Il est un prophète. Tout soit non bien. Au côté mais la JBT
au côté les maoué raté donc au soutenir nous bango na ko soutenir bango na sens ni voilà même au fond de toi au tikawe na mona to fond de ndumba tapusu nini voilà au fond de Kotaka voilà le problème c'est quoi c'est par rapport ne mélangez jamais Dieu voilà celui qui mélange Dieu toi qui es dans le vrai Dieu voilà prêche-lui voilà abongwama voilà ayeba nzambe ya solo azongela yo mais ce mutu wana mélange nzambe te laissez le temps au temps et Dieu va le prêcher c'est ça prophète ozolo bapena bien donc pour vous kozala ndeti na ba musicien ya mokili ndenge bandeko musu balobaka ke bo mélangeaka lumière na ténèbre pona yo ezaka mabete kozala ndeti na ba weranson de ba jibe ba fere ba fali ba ainsi de suite nazong seloka maloba moko nzambe bible lobi na Yesu pourquoi mange-t-il boit-il avec les collecteurs des impôts et des gens de mauvaise réputation ok pourquoi boit-il mange-t-il voilà avec les gens de mauvaise réputation voilà. de mauvais témoignages voilà le bajibe bozo ba témoignage ma biba tuni Yesu Yesu qui était Dieu voilà qui était le Seigneur ozo mela olia na bango pona nini et puis bango ba to ba mela nini ba lia nini ok et puis ozo mela na bango eloko nini ozo lia na nini voilà ba to ça qui constat pourquoi ozo mela na bango lia na bango balobi na ye yo moko famille ozo bikate yo ozo biksabi médecin et toi-même voilà habité na qui pona batu mabe ba bongwama voilà papa voilà JB Wera voilà otomona mawana ok tant so bazana compétition ko le kabato babondela ok et mingi babongona makolo babongona mitemate babongola makolo mais mitemate ok mais tant so JB dans la compassion ya ko aider ba tout mususu place parce que Jésus lobi na JB arose dans la compassion wana ya ko aider bato mais tant so pasteur musaza na moté et puis nzamba lobi les jeunes auxquels Dieu prend plaisir ok ils allaient de donner ton revenu ko aider mutu ko sunga jiba sunga ga biza basala ya nzambe belé pe basala yango te ko sunga mususu ata bato na ba église tantôt ata na ba makambo mususu ebele mais on a observé basala que le problème est là bo jijaka bato par rapport à makambo bato balobi ok JB mutakufi JB mutalekisi wera kufi mutalekisi papa un homme de Dieu c'est un homme de témoignage ok so kufela to iba pasa mutakufela te ok ulala nzala to iba pasa mutalala nzala ok nous on a vécu avec ces gens là na peso le romoro pesa o beta batul ba pesa ngam na créer matolo oui bien obi matolo ngam na créer oh nandeni prophète nalobi na yo matolo obeta matolo ngam na créer kasi nandeni ni expliquer non bandeko ba kolanda biso na créer matolo wana ezaki matolo yaki l'hébreu masela aki na langage azoloba give me un partout mais na Lacoste na Lubumbashi bazobeta standing et pas mal ici il y a Bralima et Bracongo voilà a salele o babengi standing voilà pour na créer voilà ngana bimi na vivi na maïs ok tozo ya wana ok tolobi toza na sabatol pour la give me en anglais give me voilà pesa ngai ali mbamo yo shanza mbamo na lingala biso c'est cool siko to comme ko longola give me potelo ba to za na sabatol pour la kozela to le zaki kozela to tolé voilà ba obeta batol ok pour la give me nde comme to tolé to za matolo bango ba bima na kiri gragaja voilà biso to bima na vivi bato Marie Paul bato Wengel Paris ok mais tous ensemble comme Wengel voilà nele kenda pe bon mutayemba Yesu azali awa azali te olobi prophète mutayemba Yesu azali awa ayebani nzambe mutakelango mutango azalaka te boyebi komona oyebi komona te lelo mutakela matolo nga mutu abeti tola lobalanga mpona lekati na RTNC voilà
na pas tous qui noir. Voilà. On a créé un matou là, le bas, on a créé un matou. Voilà. Créé on a 97. Allo bango. Ok. Prophète, tout y en a nous plaçons parce que fidèle ami internaute, maman, mami, wanzanga, lingaraboe. Prophète, tout y en a parce que na moni oko simba, bananzambe pe, nandenge mo ya bien. Oui, puis que, babi, basali nzambe mususu liboso, le bando la kisabiso elongi, ya bo santu. Mais les longs dirait, bon, motali sabiso pendake, te moto azape na droit à revivre. Papa, c'est l'évangile qui était dans l'erreur. Alliance au latin dans le Sapio. Voilà. Catholique Moutasalam. Oh, maintenant, on va pembe. Soit non, pembe prophète, bandego, bakolanda biso. Ba comprendre là, nous. Et la vie est alliée. L'évangile à Liboso. Ok. Et bébé ça. Ok. Papa, n'a pas ce exemple. On a ce mandat. Au ce mandat au Libanda. Jamais. Où ça? Il faut la côte. N'importe place. Merci, Moutouka. Où sont mes pas Libanda? Jamais. Il faut ça. On met une place au pela bote kamituka na na sololi na poni na pesimbon. Et puis au côté rodé na. Il faut la quota na tambisa ngodo. Bible na mekiango. La nature ne vous enseigne pas. Le long moi aussi. Il faut balayer au talier. Moi ça kutinga na loro mukiao. To balani. Akuto loro mukiao se retrouver te. Akepa maman na tuna ne oyeba kité. Oyeba kité Alexis. C'est que bandai ko luka no meka ngote. Oye o meka no mutu ka avant o somba mutu ka bato liboso de ba bebisa. Mukolo na bien prophète o bi ke hervé moscarpe o bi ndingo me mangana ko muno kamba mo lo kwa Deniles. Te Deniles c'était Deniles c'est un homme de Dieu. Ah, Deniles en fait wanozo loba parce que yona ye peut-être la rabattu na télé. Merci. Tout soit non Deniles. Naza na température, thermomètre té. OK. Ya ko ba Deniles ça ça mutima be. Muta polo. Yo tangue musali ya nzambe. Soko bele lipe no tali pe Deniles so tie pe na. Deniles. Tala. Ah, ya Deni. Oh. Na bien. L'homme a ses erreurs. L'homme a ses facultés. Voilà. Il a sa force. Deniles, azana me bunga na ye. Muto apona ye. Ayebaki bandel na ye pesa suka na ye. OK. Ngaza na tina kotambisa ye te. Tout le monde que Dieu a choisi dans la Bible, ils ont ses faiblesses. Oyebi que Pierre a tambona Yesu pendant 3 ans bongo na mutema te. OK. Oui bien. Attends Nzambe. Abongo le mutema te. Yesu abine quand tu seras converti, affermissez tes frères. Oh. Si vous prenez Deniles makambo a kosala mikolo yo na ba écran peut-être ya ko finga ka mosusu ba musicien et puis lelo lisusu étant que ndeko na yo zape prophète azala qui interdit pour na Congo ya confier olomide na lobi na yobo moyebi ke lelo ba oluka na lobi na yobo na avis de recherche na lobi na yobo lobakasi na lobi na yobo lobako makambo ya Deniles na kibonzambe nzamba pona ye na berere na ye na buzoba na ozala tu na yo zala bana yo na berere na ye na buzoba na ye itali ngaite ngai tu na ngai Deniles en tant que moto parce que c'est l'homme de Dieu. Quand on dit l'homme faiblesse faille oyebi ke Jean-Baptiste yeso tombola ye alobana ye na muto abotoma na nzela mwasi ko le Jean-Baptiste azate. OK. Mais Jean-Baptiste a tuna bato boke tuna Yesu eza yeto yete ba tombola Jean-Baptiste mbeli ba kata mutu nzamba intervena te mais mukolo Abraham atombola mbeli akata Isaac nzamba intervena. Si vous êtes que musali ya nzambe comprenez tango c'était tango loba na biso boy kotala makambo mususu oyo bino ba serviteur et surtout toloba kaka na oya na anglais ya Deniles akomo bebisa kombo ya ki prophète te abebisi te yende nature na ye na makambo na ye ezobima na. est-ce que bino pe basala nzambe bozwa ta ya obondela bo tu na nzambe pona ye oh mais na lobi na yo c'est ça la force. Voilà, c'est ça la force. Ezali na ba
na ba chrétien ba bengi bango ba chrétien yo ya mabe na ba chrétien malamu. OK. Papa Bible bengi soto bonde la pona bato bazo sa mabe. OK. Denis ça sali mabe. Tam so bimi na mpoasa. Bato basali koleka ye bazali. Mais tam so bimi te. OK. Tala vie chrétienne ezali kwa madesu. Madesu malamu ya mabe. OK. Ebima mbango. OK. Bato bamonyango. Oya malamu evandi ezele bela bapona ye batie na moto bapelisa ye tamusu na mbabula tamusu na makala tamusu batie sauce basala ye ezozo atan ya malamu se ya mabe se bimaki. Laissez le temps avec Dieu. OK. Ayebi basali na ye. OK. Ayebi ndinga pona bango ayebi na sali bango. Denis asala mabe asabanino c'est le maître qui va nous juger. Prophète na ndengo za mosali ya Nzambe komona otalaka pe ba réseaux sociaux na makambo eza koleka bandeko na biso mosusu baza ba journaliste ba grand na biso misusu to koyoka bakabwani na basi pour moi ça juger à lobby que parce qu'il a trouvé qui ma vidéo moko ouais papi mboma aza rapide wana petit na ngai na kikwiti nazo soboy le monde évolue. Bible lobi le lenge zaki na tango Noé ezaka na tango moko batu ba robala batu ba sani Salomon conclure en vie rien de nouveau sous le soleil. Patrick Mboma moi ça juger parce que mutu afifaka na mutu oyebi ndako ezotanga ezaka mutu afifaka na ndako wana. OK. Biso tozaka ba spectateur toyoki. OK. Totika makambo ne se juge jamais. Te prier pour n'avoir faible. Bible dit que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. Les faibles. Et les faibles disent qu'ils sont forts. Ozalika pour le battre prophète merci. Mais non na anglo lisusu pour question yo eza maman ya Christiana Kwasa depuis France wana yempe mutabisenga na tout non question prophète ce qui prophète asumuki ndenge prophète Denis Lese ou soit akwei sami na eloko morobo auto ça tubele panane na lobi na osiko question boy simplement na lobi na yo boy Pierre akata mutu litoi un serviteur devant le maître devant le Dieu Yesu abana Pierre te sera mutu na pardon abise ça épée zongi ça épée na poche Bible lobi boy Dieu jugera son peuple et à mes serviteurs il aura pitié. Pardon? Dieu jugera son peuple et à mes serviteurs il aura pitié. Tout nanga isiko. Pierre a tout belage panani. Na Pierre a tout belage panani. Na tout nyopeka mbamo. A tout belage pas mutute. Pour mettre ça là qui wana. OK. Mettre le bina yezongi ça et puis. OK. Abina epete na pardonner. Ma kati mutulitoi. C'est que oh Denis Lese osala na eza normal. Denis Lese ala mettre na azala mettre na nzambe mususu. Azala mettre na jijango ke osala ba ilo moko na tele ndenga loba bo. Parce que musala nzambe pa kokola kisa batu bilamba na ndenga bien. Papa, Salomon, la reine de Seba, a visité Salomon pour Salomon Samuel Kitoko. A visité Salomon pour Salomon Lata Kitoko. Oh, regarde. Oui, bah, donc ils ont permis à Moussala Nzambe bo beta nda beta ba yoji bongo okumisa ngo reine de Seba aya kotala Salomon pour Salomon Lata Kitoko. Ne Salomon zo sala makam. Ils ont pour Salomon Sambela te. Abeti sola yoji. Abeti soani. Weza yé na vie na ina Nzambe. Papa. Yesu Lata fele. Sans couture. Mutasala lamba sans couture. Donc il obé ça nani. Yojit atonga elamba loko etonga mite esilite nazo telemela nazo kumisa yo Denis Lese nazo bisayo ezana makamso nzamba lobia c'est que vous jugez oza le sumu te oh ah c'est que Denis Lese osa na eza ngo liso ngaite ngaza maître na yete maître na yete nous sommes permis à discerner
le bien et le mal. Oza mabe, ça mabe. Oza mal. Oza sala mabe. Ils ont mabe. Si vous avez mabe ni tant que yo pe prophète le roi parce que yo na un de vos collègues surtout Oza mabe militaire. Oza mabe. Denis Lessi. On le la pe fara. Denis Lessi opena tant qu'un collègue nous ne pas encourager l'impudicité. C'est un défaut. OK. Ngai na otemela Denis Lessi na forme la été. OK. Parce que nata maître na été. OK. Tamsu makambu Denis Lessi au sala. Tamsu za bato ba sala on kuku ko le kakutu. Otelemeli jibe mutu mabe. Zone jibe ale tamsu mutu mabe te. Jibe me. Amutu mabe. Oui, mais c'est bien élo mon lobby au lobby que est-ce que ba dim yango ekota to ba mabonza est-ce que bana ke o ya musicien to ya ndumba to ya ndedi do bi ko fongoli pe moi elo mo ya bien place wana pour na basale papa na ngai nzamba zo tinda Élysée. Je t'ordonne à la veuve de sa retraite de te nourrir. Oh, ils sont encore au Congo. Nzamba ndena ko tinda ngai pas veuve, il faut tinda ngai pas roi te. Il faut qu'il n'ait pas à d'acheter. Il n'y a pas veuve. Veuve à l'obipé. Dans la farine, nous avons la farine, nous avons la koufi. Nous avons la koufi. Nous avons la koufi. Poisson, merci. Nous avons comprendre. Celui qui mange sa semence, mange sa fitier. Nous avons allé mon crocoli. Nous avons sanzo. Allez l'obinae. Ok, veuve. Azamo Sanzambe. Veuve Azamo Sanzambe. Oh. C'est ma commis. Mobane Nzambe. Soki alié biloko à Sanzumu, bi krokoto, akufi. Posa mu kokoli. Donc il y a souka déjà. Biloko souka faut musala Nzambe liya. Bon musala Nzambe akufa te so alié biloko. Te. Musala Nzambe zo représenter bon Nzambe. Dieu ne descend pas pour bénir la personne. Dieu bénit la personne à travers des gens aux alentours. Il faut soigner des relations. OK. Bon bato bakangela bato mutema penda obiye po asalanga boye na kolobisaka ete na vie. Siko wana lobi ndengo wana na kolobisaka ete na vie. Il faut tout naza à côté nini. Jida kufa basale matanga mona wa. Donc bato baloba bongo il faut tout na bango so baza côté nini. O baza côté Jidat. Jida kufa basale matanga wa. Donc bango pe mko ba kufa basale bango matanga. Na tuni yo Jida kufa place ni basale le matanga. Basale matanga te. Yesu kutu kara. Kara. Pour caminer là batu akanga batu papa, celui qui a l'amour, celui qui a l'amour a le pardon. Celui qui a la haine est du diable. OK. Et du diable. Prophète, ezana basale nzambe mususo totali na télé wa est-ce que c'est normal étant que prophète boina yambi open émission obande osakola un musu pour ba artiste comédien to ba musicien lobi na omona nzambe ota isanga etel utangi na kombo lobi ke a okufa tantôt na tamboy soka yeboité. Est-ce normal ko peut sa prophétie ya bongo devant la télé? Oui, il y a un homme qu'on a appelé Eli. Aloba maloba wana. Alors, vous voulez que bête tête sinon ma parole. Yo roi, au monde en homme au liati. Yem tu as confiance en Zamba Lobélé. Marie-Paul. Roi Pelé. Roi Pelé. C'est moi son mentor. Prophète, comment on a biso na souka to pesa sakoli ya Mariano. Moto zika na Mariano nyonso wana. Na pesa honte. OK. Na kota kuna match ya club de ring ya Tishiki. Ngamna na babalo wana. Prophète lelo ezape na ba problème ya ba stade na ebité bino basali ya nzambo ndere makambo stade bokoka na bino ngo lisusu te parce que bomo banga kotia libende na stade po bo stade ampiaka to monaki leki na yo fali pupa abetaki stade le plan craqué malgré bato musu balobaki il y avait de morts mais to ko mona lisusu leki na yo fait rigola o a annoncé concert le 24 juin na stade étant que prophète soko tali yango au côté pénal na bonzambe au mona nini récite na concert wana et koki kozala ou pas étant que prophète
soki bisakoli pende ezali ya taille ngaza bisakoli ya taille ngaza bisakoli babengaka erataka te. OK, nazo expliquer yo fali tango asali concert na ye ezalaki par rapport ya omona ki ya musique ya beta te ezalaki par rapport est-ce que na kotondisa atondisi bato bazoyeba leo mo te les gens font l'erreur faire à lobby soki etondi ezaka bandami te etonda nakena era biso ke tonne zaka bandal mude fallait etondi eza bandal bonge etondi eza bandal commune musinde botondisa viva pe loba na obeta est-ce que ya faire gola ya faire faire un natif azui makila ya bandal mwana bandal te faire un mwana ngenge ayende na rumba de jeunes eronga na sana pergola bo fali pe mwana bandal fallait un natif à bandal. OK, toke non concert à faire siko concert à faire le 24 juin na ndenge yo santisaye prophète faire akobeta concert pour na batute abeta concert artistique. OK, cela veut dire bato nyonso ba okota faire ça la musique. OK, almi lobake na ye ko s'exploiter pour la musique ya Congo. OK, alors ça la pour na falite ça pour na ninité alingo la kisapeke na na capacité ya koloba maloba na kati ya martyr. OK, mais na za maloba te ya ko corriger fallait fallait attendre ça qui gloire à Dieu. OK, moi j'ai fait mon étape. Voilà, chacun rend sa vie na ndenge ya zokende. on dirait bino basali ya nzambe na tana to banda omona minute mukebo engai Coutinho stade engai Denilesi stade engai Sony Kafuta mon dirait le quoi ne sila boutique lango ba musicien. Non. Le Sony, le Coutinho ont fait leur époque. Ba ozakate na concurrence basaki nzambe mtatinda ibango. OK, biso toko yate na bonzoto. Non. donc le prophète yo pozwa na nu idée wana te yo na tuna la stade de bananzambe ba ya peuple mo kwa craquer ça tuna yo Gaza Josué te naza élité Élisée te naza mutute tala chacun a ses différences on nzamba bengi. OK, moninga na la kota ka domaine na majama vita ebeta la imana na ba mazembe na pesa ba score na ba nini ekokisa mara Denis Samekango Coutinho Mekango so esima. Voilà to soki si la biso wa Denis Samekango Coutinho to na Mekango soki aussi vivant yeyo bosaka na mutu mo babenga kene vivant te comme mon au contraire vivant nani fire te nani au contraire vivant nani bombo mort vivant mort la tune kati yo bika wana siko vivant yebi vivant yeyo mort vivant yeyo. Prophète to comme na biso la souka quelques dédicaces là yo et puis mot de la fin na yo dédication numéro non ya téléphone. Mon dédicace c'est plus important na bana bandal tout la CBA. OK, espace na biso ya espace koyo MT voilà MT voilà place au bayambi biso bayambi biso na bandal qui tourne na Kimbondo place au Kangamina Aner voilà ozali wana et sali biso qui tourne après Gaï Mulongo voilà na mère azali wana. OK, na pesi dédicace frère Boula Kikusia one Francine Chilumbai na pesi mbote na pesi mbote na bana nanga Gis Manassé Davina Nina mbote qui et puis bana fa ministre Congo Mobimba. Voilà, Zamba Pambola. prophète to souka ka na eloko est-ce que oza pour Kofi Olomide pour na vie de recherche pour na ndeko na yo prophète Denilesi te afundi prophète te afundi Denilesi afundi Denilesi afundi prophète pour na kokanga Denilesi yo soutenir no bakanga yo na tuni makambo bango balukaki o babundanaki o basalanaki na lo bano lisese moko bazo sela ye ba tuna ye ayaki azalaki na forme nini na nini nyoka atambola ya kotengama makendaka tout droit mboloko atazambe ziki asa makolo ya
Autriche te pour qui maintenant? Qui m'a quand ma colonne. Ok. Ça va pas me. Merci beaucoup, fidèle ami internaute. Et ça a eu plaisir pour Nabiso. Il y a un homme de Dieu. Oh, tout ça qui t'a Masolo, il y a les tout sauf rien. Là, je dis merci comme ça. Derrière ce beau caméra, mon frère ami Hervé Boscarper. Et pourquoi pas de saluer comme ça Olivier Loango, Opetozakane, Nakata Chenewa. Merci beaucoup à Sylvie Bati, à notre mamie, maman du maman, la patronne de cette chaîne, maman Mami Wanza, depuis Orléans, la première de tout, le première dame, et puis tout le maman, il y a association, le femme du Caire Balobi, événement, moi, quoi, qu'on a à Paris, le 10 mars, donc, quand on paie Sabino, Makambunango, bah, maman, bah, pour la journée de la femme, le 10 mars, c'est un événement, Nakati à France, on a le 10 mars, mototé à Kozanga, donc, bah, maman, on route par-ci, par-là, et puis, on paie Sabino, bah, détail, nyonso, merci. À notre daddy, papa Misha, monté ma maman Mami Wanza, et pourquoi pas le rappeur le plus frais, Nakatia François, Ronu Bessial. Et je vois aussi comme ça le frère Kevin Bravo Wanza, avec sa chaîne authentique TV, Place Autoro, Sabino Bokende, Boyoka, Bunzambe, Ope, Ezakuna. Quant à moi, Dani Timanga, non, merci na vidéo nyonso bolanda biso. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne MJ Télévision parce que ici tout le monde kaka bonzambe toujours pour awa nzambe ka eprimaka. Bye bye. MJ TV Sambara Golima Zapata bila kolikobo Sambara Golima Zapata vraiment bon s'abonner Sambara Golima Zapata bila kolikobo Sambara Golima Zapata MJ TV Samara Goli Mazabata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai no ko vrai tonta sola bien gauche droite à la tamna pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous